Comme na kanda. Soko lingi mwasi alingi yote. Mais tikae. Ko ridiculiser yete. Karine asala ali fou, ali folle. Pour que akamata mutaka na yake no tikango polele. Wane le maquillage baza kosala. Ki ba boyo. Fandaka le basi ba ali mingi. Et ali azaro linga Karine azaro linga yete. Alukis comme a ridiculiser Karine. Mais akolonga bisote. Biso veut publier mon mobile. Biso veut publier mon mobile. Bolinga ko toucher Karine c'est ce que dingwa yali. Bo toucher Karine, ce que dingwa kofi. De temps que dingwa za on envie, moi bo toucher Karine ezate. Na komi na kanda moko kolobat, na komi na kanda makasi. Na komi ko éliminer bat. Banana kanda makasi. Kanda wana contre Exo a publié Karine wana. Et pas un mouton à publier Karine. Alors on risque de perdre vie, à perdre vie. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabis. Voilà, très chers amis, merci beaucoup car je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre devant vos postes téléviseurs. Donc Junior Daou, devant vous, Babi, toujours sur Nouvelle Tendance. Babi, abonnez-vous, partagez nos vidéos. Une fois que vous tombez sur la vidéo, likez vos commentaires, ça nous fera énormément du bien. Très chers amis, vraiment, vraiment, on vient de perdre notre maman, donc Babi, maman biologique, hein, il y a coach, la grand coach, donc Babi, Alain Dele, donc mon vieux de tous les temps, de tous les jours. Merci pour la confiance. Donc, Tolé, la rara awana Nouvelle Tendance, de perdre maman Nabiso. Vraiment, paix à son âme, place à Zali. Très chers amis, vous êtes très nombreux. Donc, la Moni Bateau va soutenir Arabiso, Mary Braxton. Mary Braxton, un grand merci à toi pour nous soutenir. Donc, Grâce Beauté Cosmétique, Nabosa Nyote, Babi sponsor nanga officiel, Grâce Beauté. Hein. Vraiment, on est toujours ensemble. Babi, les grands Libanais, mon vieux de tous les temps, Babi Banda Kunakata King, Guy Bogopolo, Babi Agence Yara Moko, Nakata Canada. Oh, donc, Babi Transfert King. Canada, Balobi Kimia Shipping avec Prince Etukuzu l'honorable. Très cher internaute, Tozana na Masina, Toyokanga Yedi. Edi ngwemoto na ngenge obatutu bayebi obatutu bayokaka donc oyo akwesa bakao oyo abimisa ba mochopo oyo ba série moro boye toyokaka bango en relation avec Karine Mokonzi. Toye kosolola na ye, toye kokanga ye. Boyoka, restez scotché cimenté de début à la fin de cette émission. Boyoka Onini Yedi Abombeli Bisolelo. Yedi Mbote. Mbote papa journaliste. Bonne santé. Santé naza bien. Un mot na bato to ba la biso lelo o ba la yo ba fani na banda ku ba olanda. Na lobika ke bobenga na bino surtout. Boyoka lelo vérité oyo ya Karine Mokonzi.
Merci beaucoup. Donc, Boyoki déjà, hier, m'a annoncé déjà. Boyoki, ndeko na biso ya moi si Karine Mokonzi va publier, batu bazoloba, batu basel ba émission, batu ba finga. Mais, Toyo Kangaya dit parce que il fait aussi partie de la vie de Karine Mokonzi. Il y a pas ça, passé un bon moment ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Toyeza nini, oyo, ezole kanavia Karine. Il a dit mieux placé à répondre à biso, mais il a dit yebisa biso nanu, to kende na ndako. Moni ndaku mobimba et commis vert blanc pourquoi ça biso eza nini réellement na bino bien que na ko monta Kamba Jérusalem nouvelle Jérusalem OK ya na mona que couleur c'est pelingai et frapper nga motema na ngai na bi jamais fona beta penda kuna ngai pe kwa couleur ya Kamba qui yango ya di couleur moko ya victoire donc toloba ya dit à se repentir à komi na ye kimbangiste otiki makambo nyonso otu ya bakisi otiki bavi tu oyo banda kosala bavi ya banganga okomi nani kimbangiste nakomi kimbangiste olinga te na siko kimbangiste. Qu'est-ce qui a fait que okende pa bakimbangiste? Non nake pa kimbangiste parce que vérité nake komona kuna namona yango te nake komona vérité moko en tout cas epleur ngai nasepeli nango makasi nalobi non fona pana na lingomba oyo nalaki mopakano nayebaki eloko moko te mais sikoyo naye kokoma mpenza na source ntango oloba ozalaki mopagano donc ozalaki moto ya bakisi lelo change otiki bakisi c'est ça? Oui nayaki moto ya bakisi nga mpo nanga bakisi eyelaki koloba mingi mais sikoyo nabwaki yango nano nasima na nzela nzambe mpo nzambe aleki nyonso. Merci beaucoup nzambe aleki nyonso tu ye edi toye kozwa ye mais ye edi toyoki basango yango toye mangu parce que lelo mwana na Karine Mokonzi oyo tobanda koyokaki bakopublie Karine bakosala ye boye bavideo na ezali enfin tomoni bacapture bapublie Karine Mokonzi ntango omona bafoto oyo bacapture oyo omilobela nini Karine oyo toyebaki yo na ye ensemble omilobela nini lelo Karine asambwe boye? Papa nakomi na kanda soki olingi mwasi alingi yo te me tika ye koridikilize ye te. Karine asalango ali fou ali folle pour que akamata motaka na ye akende otika ngo polele wana ele maquillage baza kosala bolinga kotouche Karine te seke edingwa yali botouche Karine soki edingwa akofi de temps que edingwa azala na envie moye botouche Karine eza te nakomi na kanda moko koloba te nakomi na kanda makasi nakomi koelimine bato. Il a dit qu'il élimine batuna sens nene Karine oui eza makambo bolingo mobali nda publier mobali nde asambwisi kanda susu na ndenge ni mais soki baboyi yo fandaka le basi ba limingi donc tolo ba Karine nde aboyaki mobali wana yango mobali asali bongo oui na yebika te eli aza kolinga Karine aza kolinga ye te aluki siko moye a ridiculiser Karine mais akolonga biso te. Mais pour na mobali wana ya di ko publier mwasi bongo mwasi bozalaka na ye bopasa ba bon moment ko sambwisa mwasi bongo okuru loba nini biso beto ko publier mobali wana otika boye? Oui. Est-ce que ba vidéo ni sali? Non na roba ngo bien que to ko mena enquête makasi pe to ko publier mobali wana. Est-ce que Karine a sapé na ba vidéo na ye pour c'est le passage obligé à Karine? Karine na yebisa ye songa na bina Karine a achaka bébé songa na bi de achaka ZT sona bi A ekotikala A epa ya Karine sona bi B ekotikala B epa ya Karine papa nana kanda makasi kanda wana contre ex a publié Karine wana epa ya muto a publié Karine aza ko risquer to perdre vie na ye. J'ai dit wana ko perdre vie wana iza makambo susu kanda kaka o limu iseto o éliminer pona lelo a publié Karine wana zuwa poto yokaka pe basango moko boyeke ya EDP bino na Karine Mokonzi bozana relation est-ce que c'est vrai yango lelo zo silika bongo mais so Karine Mokonzi ki mwasi nga mabe yali ba ali mwasi ba olinga yeti so ka mwasi nanga c'est normal azala mwasi nanga parce que ba olinga ya ali mwasi tolo ba ki Karine Mokonzi yo na Karine Mokonzi bozana mwasi na mobali c'est ça tu nous confirmes? Karine Mokonzi za master nanga nga pena ali master Karine Mokonzi
ya editika nanu boye tomona bafoto toyoka mpe basango est ce que yo botikali ata koleka ta na ndenge ya couloir te yo na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azalaki awa alekana donc omoni vrai ndumba beauté ya Karine Mokonzi moto ndenge eza kolangwisa bango. Donc beauté ya Karine Mokonzi elangwisa mpe yo eza kolangwisa bango we elangwisa mpe yo nani yo yedi na marié yedi tobi beauté ya Karine Mokonzi parce que baserimo mpe wandolanda toyoka mpe basango mai eninga na pamba te yedi baza la preuve banganga na chambre nini hôtel nini boîte nini tozomelanga na Karine Mokonzi elei kaka na kolongo na ndako na ngai nake esika osala mosala na RTGA tosololi tosiminzela aye kotika ngai mpe nakende na tiki ye ntango azovanda na lingwala tovanda na lingwala juske bayokanga biso na la police toya na makambo bakangaka bino na la police mais yebisa biso no eloni esalaki yo na Karine Mokonzi lelo bokoma elie Karine Mokonzi elie yedi na ningi mingi ye pa ninga mingi mais na ndenge bolingo te toninga te tokoma tinda source tanto naza kokende azolamba tolivandi tole tosakani tosololi tovandi na biso tojumwa repo yedi tika boye yedi tomona kutu Koffi Olomide kutu azolela beauté ya Karine olela nzoto ya Karine obena vrai Damas nayebi te vraiment baréalisateur biso barotela biso ndenge Koffi Olomide olela Karine Mokonzi vraiment vrai Damas siko yo bozalaka na Karine baseri wana rolo toyebisa biso to confirme biso ke yo otikala kolangwa Karine te série wana te jusqu'à présent na Karine Mokonzi ti lelo yo naza na Karine Mokonzi donc moto atouché likambo na biso na Karine Mokonzi te botikanga to toyebi bato nyonso to baleka na Karine na nzela ya Karine Mokonzi bakwesamaka yedi tomona Koffi akwesama tomona bato ebele bakwesama to bayedi edingwe te edingwe se edingwe ozoleke pa Karine Mokonzi maza domine yo menga domine so leke pa nzela Karine Mokonzi abiko kangama obeti balo okangami donc toloba yedi ayebi eloko wana oyo ezala na kati ya Karine mpo akwesaka mibali nakoloba yango bien beauté ya Karine eleki makasi yedi olelaka beauté ka ya Karine Mokonzi après mama ya Yesu Marie ezali Karine donc Koffi Olomide lela Karine Avri Damas yo olelaka beauté te nga na epai ya Karine nalelaka ensemble c'est-à-dire non nakoloba te kitoko na ye nzoto na ye gentillesse na ye nzoto na caresse na ye nyonso caresse akaresa non parole na ye eza caresse. Merci beaucoup, très cher ami, on continue. Mais il y a dit yebisa biso ok molo parce que tout le monde bande complètement batonde libiso toi na masina sans fil mais il y a dit yebisa biso Karine Mokonzi to yoka basango moboke yum to ando sali makambo yum to bande ko simbaye mais lelo Karine Mokonzi na bapoto est-ce que na ndenge lelo susu succès zo continuer azo zalara na succès azo zalara au top est-ce que ni wana ti lelo to lobaki ya dit kaka nde asimbaka Karine ya dit kaka nde alandilaka Karine donc to ezaki na ebité Karine aza na boko na ngai aza na mopanzi na ngai jamais na kobosa na Karine mais kisi nde aboye so eleki ba elekaka ebale te Karine adia na poto donc to lobati lelo ozo contrôler kaka za maboko na oui nazo contrôler Karine pas zo contrôler ngai c'est-à-dire tango contrôler Karine na contrôler la kisi ni yai donc elle sait que amitié yanga na Karine eleki makasi iloni esalaki moninga mabe na kati na biso mbale alite nga na kotrahir ye te comme ye pa kotrahir ngai te iloni ne esalaki relation na bino banda bobanda ti lelo eumela combien de temps déjà na relation banda oyeba Karine moi ça mbale bokoya tamso bosala libala bosala tamso 30 ans 50 ans eloni ndaki bino boumela ko yango question tozongisi lo eloko nini esaki bozalaka ensemble aza na caresse pa na ngai tendresse yali makambo nyonso to elaka normal sono na bi a ekotikala a sono na bi b ekotikala b nga biso na bi na ye a ekotikala a
ye soka nalobi be ekotikala be to omoni bien tozoyokana malamu. Donc ntango boando kutana est-ce que déjà Karine alamba eloko moko to biloko moko bo oyo déjà olia? Si nali andaka Karine olia ndako Karine bobi Karine ye ba biloko alambaka biloko atiaka na kati yango nde esalaki bato balangwa. oh nayebi te hein. Nayebi ke Karine c'est mon ami. Yo olia nini te hein? Nalia nini? Olia makila te. Oya atiaka makila na kati ya biloko. Nga asepelaka mingi mwasi asalelanga kisi mwasi akanga o asalelanga kisi oh. Nasepelaka mingi po mwasi asalinga kisi mpo nga nakufa nde mabe mais so asali kisi ya bolingo nasepelaka nango mingi. Yo olingaka no mwasi asali kisi akangi yo azalaka yanga moko olangwa ye nalangwa ye nasepela. Merci beaucoup, très cher ami. Vraiment, Mary Braxton. Depuis quelque part, Balobi, les grâces beauté, mon sponsor officiel, Bobby, mon vieux, les grands Libanais, Bandaku, Nakatia, Kin, partout dans le monde entier. Vraiment, Yaidi, Yebisabiso, Karine Lelo, combati à tout le temps. Combati na batu oyo baleka pe pembeni na combati na baninga na yo kolo banini pour na Karine Mokonzi. Kama so batanga pe baza mibali na ye te bakana courage akoyebisa ye te ke Karine alingi yo oyoki bakana courage te bozana courage boloba na ye ke Karine tolingaka yo pour vous faire réponse ndenga na nali marié mwasi na nga motema na ngai ezali mama Edingwe Amisi wana motema na nga soko touché oluki problème pour après Nzambe ezali mama Amis Edingwe après Nzambe eli mama Amisi Edingwe oyoki donc on a problème ezana ko Karine Mokonzi aza na 45e position na vie ya Yaidi aza na première position na ndenge ke ali master nanga mais madame nangai a na première position étant que mwasi nanga. Quand on comprend, Karine Mokonzi a la première position étant que camarade nangaye. Maman a mis sa en la première position étant que mon moi sinangane. Au moins t'es qu'ils a l'euro moko. Camarade na moi c'est ça l'euro. Et c'est le comment. Autant de moi si camarade dans la première position ça surtout ça camarade il y a moi si donc mbala moko beaucoup. Ça moi si. Alingaraté n'a pas problème. Moi sinanga alingangote ngapena jwa problème. Donc moi sinanga mama Amisi Edingwe nabengaki Apocalypse dernier chapitre de la Bible. Donc dernier chapitre ya basi. Karine Mokonzi aza masanangai aza na première position tant que aza moi sans pour à travailler beaucoup pour nangana comme Edingwe. À travailler belé pour comme Edingwe yo pour travailler belé parce que to ba série moko peto yoka ndenge bakangaka Karine yo oyaka ko intervenir yo oyaka ozalaka toujours na Karine Mokonzi. Qu'est-ce qui fait? Oui, vous êtes en première position, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Donc yo dans tout le bas attachement wana entre yo na Karine ko ya ko secondé ko ya ba intervention ko ya donc tout ça là et l'on ne ça là ni en relation wana to moi quoi wana. Donc courir là qui bien entre na Karine Mokonzi c'est toute une émission. Ba kangi biso ba bingo la convocation na ki na la IPCRIM o toujours kayo ba kangi ngai ba lukiso Karine ba kangi Karine mais tant que bundaka na plateau non to ça bundisa Karine ti na plateau yo mtolinga kaimi non to ça que moi scénario bon ça ra scénario ça ra ya solo te ya solo te alors ba konzi ba kansi ke ya solo comme ba lula Karine lokola bitabe ba kangi ba kanga Karine ngapena bi so yo tiki Karine te ngapena kashona ngobimate na vandi wana donc oboya ko kende soki batiki Karine so batiki Karine te to vandi ngana Karine ti ba batiki biso mbale na tongo to simisa to kenda. Merci. Merci beaucoup Yaidi, vraiment so il faut passer un message na Karine Mokonzi otala yo afandi kuna na mintu aza en congé na Suisse na Genève otala yo okoyebisa Karine Mokonzi nini otala place aza.
Karine Mokonzi comment on passe c'était pour répondre bango te. Pour ce répondre bango au pesi bango des gaz. Tika basala o eli balingi. Oazana courage à kolinga yo alinga yo so robala o yebisingai na pesi fever obali. Mais ya ko tika ka mwasi ezamaramu. Toki bien te olobi ke opesa fever Karine bala. Ouais, na pesa fever pour que obala. C'est qui yom to kangaka Karine. Wa bala raté. Omoni ke moni lelo sango yo ebana. C'est Karine da bala raté, c'est ya dit. Enfin on passe. Ya dit olobi ke o libérer Karine Mokonzi, o libérer na ndenge nini Karine de kona biso moi sazo luka libala ezoya te. Yo libala ezoya. Ti décembre to kanini ke Karine a dû mbali moko boya ngobala. Oh. Donc, 6 décembre, Karine Obala. Oui, 6 décembre, Karine Obala. Il y a des bâtiments partout dans le monde. Il y a des vérité. N'habitez. Obala, pour le mariage, Joana, ngana moi sangato qui est à Paris, pour nous assassiner les balles à Karine Mokonzi. Tout le monde a zobomé la biso mobile morobo. Tout le monde a yende. Obala na Karine to mobile. Il y a noté. Nabi que 10 décembre, ngana moi sangato qui est mariage à Karine. Oui, que Karine a bala liboso ba maman ba sombaka ba maputa batongisa mais libala salamate mais oya toro yo ya dit est-ce qu'ils appellent libala to ça pekara nengozolo ezali sécurité bo sakani na biso trop mbalo to montrer bino que to la ndumba te mende to kobala c'est-à-dire que Karine a bala Karine a bala ngana mwasi nanga mama misto kene kwa assister la mariage il y a dit tom solo baka bongo po baninga batso bala to moni bandeko na ye batu bandeko ni abasio bazara pembe na Karine bali yango tom solo bongo mais il pas robala azé bembete donc 6 décembre Karine obala 6 décembre Karine nazobala donc ndia boye et libala sama na poto libala so sama na poto ngai na mwasi na mama misto zo ke libala na poto. OK. Merci beaucoup, très cher ami. On continue avec Yaidi. Mais Yaidi, bete biso normalement solo ya Simon Kimbangu Yakamba, nengo kenda ki to yebite, to zongi lisusu parce que bandego basengi yango. To moni santé sko ça va, to moni makambo ça va. Sko qu'est-ce qui a fait que denganga si na kamba lilo koma na kamba? Sona komi na kamba na yeba kinzambe te. Membalonde na yeba nzambe pas Simon Kimbangu. Tikana kangama na nzela na pona moni nzela na nzela ya vérité nakangama na papa wana atinga esika moko malamu alors nakosenga mwasi nanga azosambela na Kimbangu mama Amisi nakosenga pe Karine Mokonzi akota na Kimbangu kuna na poto Karine akoma na Kimbangiste mais maman bango alinga te maman bango asambela na réveil non elle choix ya motu na motu nako obligé Karine akota Kimbangiste akota pe Kimbangiste. Karine alongwa na église asambila ko mama okimbangi non awa ngana longwe bato mosusu agina catholique mosusu presbytérienne ba maikari ba bima mais lelo bakomina na Kimbangiste mabeni bakofite. est-ce que évolution eza so na Kimbangiste kuna ba mona ka ondeza na okaka libulu pe kaka yedi onde azanika na kibonganga kaka likambo te ne juge point nzambe moko ayebi ndenge nini a préparé kingai pas ibisikani ni azo proposer pour nangai. Merci. Tolo baba michopo ando bimisa batu wana coup de tête ando beta batu na minute eza susute. Na lobité réalité, na lobité ezali. Mais na bika bino botala edingwe ndinga zo vivre na moki. Na minute ata mutu so aye. Donc a loko ta michopo na bala. Yaka komeka pour oza résultat. Tolo baraki ya idi seki makambo isa kaka. Na lobi bien. Nzambe mutazo azusukisa nyonso. Yaka komeka oza résultat. Merci beaucoup très cher ami. Mais il a dit to beta non lisolo non mwandambo po ebele pe baye barape ya édité soki ya obimela wapi ya uta wapi ya botama wapi yedi okoyebisa biso lelo yedi soki aza mutamboka nini auta papa na mama baza batamboka nini ngana za congolais na botama na Kinshasa temboka po ato ebi baluba baza ba Congo baza
Kinshasa za mboka. Bayombe bazali. Kinshasa za mboka. Batandu baza Kinshasa za mboka. Ekolo Yedi. Naibe ekolo na ngate na li congolais. Yedi taba ndiko ndi botala répondre. Yango bien ekolo na ngana na li congolais. Pome Moluba, Muswahili, Mukongo, Mungala, bino surtout beaucoup misaka edingwe. Nakoya na parti moko te. Yedi tika no bo. Yedi faut ça na choix. Mutu nyonso to aza na choix ne mutu nyonso to auta quelque part. Yedi. To boite mutu na mutu aza américain te. Naza Brazzaville te. Nali congolais. Pourquoi ni na wanga na kenali congolais? Puis origine mboka ya mama na papa. Place obotama. Babotanga na Kinshasa. Bon, place ba babotama. Na yibi place babotama te. Ponga na la kité. Merci beaucoup Yedi. Mais aurait informé biso déjà Yedi pour tout le monde qui Yedi ne tout le monde qui a zaki jeune, Yedi tout le monde a mon basuka pembe, tout le monde Yedi. Moi donc vraiment à Jésus Poussana, ce que vous savez biso Yedi lelo azambola nini. Babotama le 12 juillet 1951. Nazana 70 ans. Merci. 70 ans, il y a dit pendant carrière na yo, pour expliquer biso, nengo sala catch, nengo sala maramna oba vie na yo, il y a dit est-ce que est arrivé à payer au sacrifice to oboma moto. Tant on est là qui na sacrifice est belé. Pour ce qu'on a succès, au dominer dingwe, zala sur le relier pas. Donc der boye avant au leka dingwe, il faut Olia pas. Donc ton lekao azate na. Azate parce que t'as la 4 en septembre jusqu'à présent et dingo zanga arrêt. Parce que yum tomdo sacrifier bango to bango nde. Kama ko linganga ko leka parce que pouvoir barra chaka. Batika yango te. Comment possible ngaza na vina tikilo pouvoir. Ah. Jusqu'à ma mort, nataka na pouvoir na règne ya kachi. Au moment de combien? Baleki trop. Combien précisément? Tenez baleki. Baleki ba taba 20. Na le baleki. Baleki ba 20. Nombre ebisouté. Na yebi nombre de baleki. Ebo be bilongi na bango yeba. Na yeba mususu na yebi te. Ba kombo na wampe yebi. Ba mususu na yeba kombo mususu na yeba kombo te. Moi des personnes oyo boma. Na ko lo bate wana ko chatu bien na foyer na ba. Mais il a dit marié combien des enfants? Père de 2 enfants. Moko na poto makidiba, moko na Kinshasa de Jésus. Maintenant lelo, il a dit torolo baki il a dit bon, to posa ki yango mais to rezongi lisusu. Il a dit ozara na kisi toujours to otiki. Bino ba to boyeba. Ta bozo vivre na ngai. Bino to boyeba. Soki dingo zana kisi so zana kisi te bino to boyeba. Kongana ba kina tiki kisi or kana na kisi. Na roba ke na zana kisi or kana tiki kisi. Bino to boyeba. Il a dit nani mutu to ebite po ba père spirituel bazalaka ba to tout po mutu nyonso tout soki aza initié azalaka na place to mutu moko boye oyo a initié ye to akotisa ye to ba ye dit est-ce que le père spirituel na yo to mutu a initié yo azaka toujours vivant to atika biso asakufa mutu yako tumu alika wanapona na sima soki sima kasi le président Mobutu. Donc président qui recourt à l'authenticité. Donc président Mobutu nde atindaki yo susu ozo okota suna mo danger. On est bien que la tikala ganga moko. Bango tu ba kufa mais dit wa tikala gaye moko. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ba kisa ya dit malgré kindo ki ya dit mais ya dit ozala kaka ba o tu bazala génération na ye ba kenda. Zamba ye baki. Na protéger et dingwe a osala nga un jour. Ya siko pena na kumo sala là. Osela nzambe wapi nzamba lola to nzambe ka ya kimbango ka. Nzamba ya kimbango. Ye wana nzambe na ngai. Mais wana ya nzambe wa kila mokilita, Dieu le créateur. Oh, ça va, mais nzambe wana père Dieu le créateur. Akutana gena simo kimbango. Oyebi pouvoir apesa. Dieu le créateur akutana simo kimbango.
En tout cas, toujours quelqu'un mosusu wana yaka tokosolola bien na ndako. Tolanda molai na ona ndako. Merci beaucoup Yaidi, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un message na batutu batali biso. Un message aux aki na ona motema. Bato nyonso nasengi bino bola na nzela edingwaka totika nzela ya mabe. Papa Simon Kimbango ayali nzambe ya solo. Tokumisa ye. So lingo solo na nga na mokuse jwa numéro na nga WhatsApp yango oyo. Plus 243 910 439 200. Na bandela plus 243 910 439 200. Wana okojwanga mutu osalemaka telefone na nga te nga mo tokosolola. Nakosenga yango bien ke botika critique ya Karine Mokonzi. Mpona komi na kanda makasi mpona likambo ya Karine Mokonzi. Olia mutu. Donc nakomi kobwaka Bible pour que nasala mabe nsima ndenge kosimba so Bible. Mpona Karine. Merci. Mais il dit, Mary Braxton, on a grâce beauté cosmétique. Même si on a posé une question, on a une spiritualité, tant qu'il y a dit que grand maître, il a dit les lots qui ça les lots tout le monde va péder na ba lesbienne ba comme belé. Il a dit dans mon spiritualité, ils ont un impact nini. Les lots tout le monde a gêne mo bois comme péder, fille mo bois comme lesbienne, comme bimana basi, moi ça comme moi si mo bala comme bimana mo bali. Ils ont un impact nini dans mon spiritualité. Na yebi yango te parce que na sala vie wana te. Donc yo moment na kota pe na kata trou wana te. Et donc yo mo grand maître. Non na lebi na yebi ya vie na bango, balanda vie na bango. Donc encourager bango ba péder bazara ba péder. De basala vie na bango de balingi. Mais un jour ba ouais ba réponse non. Merci beaucoup 2 personnes 3 personnes na batutu batalio. Na pesi motali boso moi sinanga mama Miss Edingwe. Na pesi mbote mingi. Ya mbale sans oublier mon ami Karine Mokonzi. Na koyi bosa na bango te na pesi bana na nga moko mbote merci. Merci beaucoup très cher ami, là c'était Yaidi pour votre plaisir hein. Donc Babi Lelo Nakata nouvelle tendance Babi. Une fois vous tombez sur la vidéo, partagez, likez, laissez vos commentaires et ça bisoka bien. Très cher ami, contactez-nous Babi bientôt hein. Donc ça arrive, donc ça va barder le 17 août avec Junior Dao Mobutu Babi, cadeau na bino, vidéo na bino et ça biso bien. Yaidi tokom na suka, tu habiter sur Rosani ni tu habiter pour to moni ozotala na se tu habiter kanda kaka imati kaka totoni. Non nazana kanda makasi. Nazana kankasi makasi. Mais tout ce comme na biso de na suka na habiter Rosani olobani. Nazana kanda makasi batika Karine Mokonzi tranquille. Batika pe motema na ngai mama Miss batika yi tranquille. OK. Oui OK. Bato bakomo bunisa so mama Miss. Non. Batika tranquille pour ba roloba trop. Yedi. Maramo toloba itininga susu na poser so question. Est-ce que déjà maman Miss alingela déjà mbanda déjà to ndenge zalaka ningo ndolinga mama Miss est-ce que il arrive que mutu mo pe azo déranger pe mama Miss olinga mama Miss Non na moni na faute moko te. Mama Miss non te ko linga yo Na moni na faute moko te o mutak na olinga ye mutate no déranger. Non na moni yango te. Mais avant yo mama Miss azalaka na mobali non okoloba donc okoloba nini par rapport ya oui maman Miss mais avant yo azalaka na mobali non il est passé avant tout on appelle avec na mobali na moi si mais il est passé bana to linga na moni gaf moi pas maman Miss na moni yango te merci. Merci beaucoup très cher ami, nous voilà bel et bien arrivés à la fin de notre émission. C'était Yaidi pour votre plaisir donc Babi vraiment de atterrissage na kati ya changu awa tukiti awa avec Yaidi Edingwe moto na ngenge to eka to solo la rara ka par rapport ndenge sengara. Très cher ami, au monde bande konde ba ebele ba entouré biso ba yota la Yaidi vraiment bandeko Babi awa to na kati ya nouvelle tendance balobi bo panza basango vraiment awa avec les grands coachs à l'Endele. Vraiment mes condoléances mon vieux, on est du cœur avec toi, on est toujours ensemble à l'Endele, vraiment paix à son âme, notre maman, vraiment. Là, déjà,
On se quitte. Je vous dis au revoir. Retrouvez très prochainement. Ciao, ciao. Bisika na kolaka na mafuta na ngai wapi yamba liziba sekele nanga liziba liziba kino na mosindo na yo. Allons-y. Yamba liziba sekele nanga liziba liziba kino na mosindo na yo. Napusana napusana pena liziba liziba kino na mona yo. Hallelujah. Napusana napusana pena liziba na bomo bisika na zuwa ka Samuel na ngai wapi Mosindo napusana pena liziba na bomo bisika na zuwa ka lipamboli na ngai wapi Mosindo. Hallelujah. Namata napusa nangayoyo kine nakona ye na mema lelo sina kokoma